Page TV. Na lokotilize na fiesta na memie na ndaku asengi libala petit abule na za nyama zoka yenda za mongamba na mbongo na ngai alikemba na liemo piondo te olingi okende me kuya we yaka we kasimenguza mangana peso makambu charge polémique yeme ma musique na biso libanda mboka bien ti bato baza bien développé neti ba nigérien na musique ba na polémique te mutu aza liboso na monde lelo biso ba africain tokyo sepela na ese maître Gims ana polémique na mutu te ye wana ba disque d'or disque de platine to ana ba vie ba maestro professeur neti Youssoufa ana polémique na mutu te azo mûri na musique na ye oezalaka éducatif soit bête so sentir que c'est ça cours mobimba mutu azo apprendre. Oui. Les lobbies na filé loyal na kisasa netika ya ye moko parce que aza bien na mutu nyonso oyoka bandule na ebeta na ba wewa na ba bar na ba boîte bi na filé wo ba artiste ya bongonde tokyo sala collaboration na bango soki monike moko aza na esprit ya wenge soki oye wana kipaka kokolo tindika chakali cha ya kote yo pe luka otrace nzela na esili. Notre planète joyau bleu, notre terre à tous. Voyez-vous cette couleur bleue? Eh bien, elle lui vient à grande partie à cause de l'abondance d'où qu'on y retrouve. Avec tous ces grands océans, ces rivières, ces lacs et ces ruisseaux. Laissez-moi vous présenter la compagnie qui a compris l'importance de retrouver la source, l'origine de la bonhomme. J'aimerais vous faire connaître aujourd'hui l'eau Kangen de la compagnie Enojek. C'est une eau ionisée et très alcaline. Bonjour, je m'appelle Lisiane Relin, j'ai 65 ans, survivante du cancer du sein. Pour l'eau, j'allais la chercher et je buvais l'eau régulièrement tous les jours à raison de 2,5 litres par jour. Et la 3e semaine, je dis ça y est, j'achète une machine. Alors je vais voir ce qu'il y a disponible sur le marché et je vais me procurer une machine. J'ai donc acheté la machine et depuis maintenant bientôt 4 ans, je prends l'eau que je prends la machine qui me fait mon eau alcalinisée. Le docteur Hiromi Shinya est connu dans le monde entier comme le véritable pionnier de la chirurgie colonoscopique. Il a réalisé plus de 370 000 procédures. Il a traité des rois, des reines, des présidents et des premiers ministres. Les facteurs le plus important est l'eau. Boire l'eau Kangen alcaline et ionisée. Le potentiel de réduction d'oxydation de l'eau Kangen est extraordinaire. Il représente environ 30 fois celui du thé vert. J'ai découvert que le fait de boire l'eau Kangen apporte des bienfaits parce qu'elle désaltère. La compagnie Enojek était fondée. Elles ont introduit une machine qui pouvait reproduire les mêmes qualités bénéfiques de ces sources d'eau. Voilà, salut à tous les abonnés des Page Télévision, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Nous avons ça malgré, mais on est toujours là, on est toujours debout. Et ça, on a vraiment, il y a trop, tant d'amour à bino, sous bafan, nanga, bozalawana, bobenga kab, komelanga, bakanse na bino, et ça, on a vraiment plaisir aux ibouchina, au baïba, au pino boyebi, en tout cas, bozalana bonne émission parce que les lots, les bino, l'homme de Pessa Makam, J6 Abdallah. En tout cas, tu découvrir l'émission Oyo, tu solola, tu le un peu na marambu, et belé talié et puis carrière dans la musique na ye. Tu vas dans la Pessi, ba gros bisous na à Vini Pili mon ami. Depuis quelque part, je te salue la présence de DM Record, Jancy Luonda, je te salue et je t'aime bien, tu le sais. Sans plus tarder, non, il y a déjà un plateau Grâce Matelo, s'il te plaît, fais la caméra aux artistes Nabiso Abdallah J6 Abba Rosie Gucci. Tu vas bien? Ça va bien dans Swahili, non? Abari Zore Gucci. Boni Pessa Makambu. Pessa Makambu. Les tubes où ils allaient en sorte que les lots
mokili mobimba et découvrir Wakanda. Grâce à Nzembo wana pelelo papa igranda zo continuer komiri pour ngana lo baka pesa makambo za kafu. Eza kafu parce que e binisi pe batwa e binisi ba on peut salir que et salir que obima non na concours oui na compétition. C'était parmi ba Nzembo oyo ezalaki produit na Vodacom. Vodacom asenga ki chaque artiste au hasard qui participant à la compétition à sala Nzembo na ye moko. Oui. Pour permettre Vodacom à bimisa yango et puis ça moi un PV quoi. Oui. Chaque artiste a s'inspiré qui n'a pas pensé na ye na selon ba lignée na bango. Moi je me suis dit je devrais m'imposer peu comme là qui ça comité ka autrement. Parce que chaque artiste a qui n'a R&B, slow, hip-hop. J'étais seul au abandon, ça là vraiment moi chaud quoi. Oui. Yango na yaki na ba mama simba benda tuta uzama we kuya we yo pese makambo pesi couleur wana. Siko message ni ngo pesa na public na Nzembo na pesa makambo. Ngai na za pays sans loi. Simba benda sala we pesa makambo. Obandi na premier couplet ou bien dernier ou bien juste un refrain. Nyonso Nzembo bimba. Pesa makambo ya réalité ya mboka. Ndega boeto pesa makambo eta l'émission. Oui. C'est-à-dire chaque journaliste peut faire sa makambo na e ba chofa pende ba kumbaka ba pesa mambo italika vola pesa makambo pe na politique ba pesa biso batindika chakal na bango ba pesa peka makambo sko benda yaka pesa makambo pesa moimba na mimi na pale petite singa libala oyoka ngo kuya we na yoka ngona yimba na bosende sko ba parole na lokotilize na fiesta na memie na ndaku asengi libala petite boule na za nyama zoka yenda za mongamba na mbongo na ngai alikemba na liemo piondo te olingi okende me kuya we yaka we kasi mengunza mangana peso makambu charge expliquez biso non oyebilise bula non oyebi mazezete ngona koyeba me batu musuko koyeba yo vivre na kini oyeba mazebete te na yana batu bazapi na poto ba tabiso bateko obambeya wapi ba bordoboya twende tu benga mazebete wapi basabutu bamingando na ngaboya twende tu batu na ngaba ngwana mazebete aba petit na biso o basala ba vebele nde bazana bana ba bordo na bango bana ba chekula na bango sikoyo le défenseur des indignes yeyo seul muto azondimaki na ba bordeaux très bien na lokoti sigo na fiesta banini système atindika chaka 3h 4h na ozonga na pale système asogobela mo petit afongwa miti mais deux bouteilles à champagne bimagi kuna mais ya mambo etali sotombo comme ndako mende yango na mambo etali vraiment na lié mon pion de te olingi okende na tango banini peta kona bakisa likolo mer pesa makambo donc pesa makambo na sens moi ebele chaque mutu azo se retrouver na cop na ye ça dit ba politicien ba pesi makambo etali politique ngana on eto abweto pesa mambo etali émission Jean-Cy Luonda pe pesa kama makambo na ye côté émission na ye Jamel Tabou même Jody Bobo leader Pierre Kombo di Jellies ba pesa ape na bandenge wana ça dit pesa makambo ya réalité pe masaranga penda zo filmer biso wana opesa makambo makasi opesa maile na makambo nyonso mais ko kama na deuxième titre na osali Shukrani to dire que to ibeza l'homme ya pesa makambo za trop chaud mais ko kama eza que na Nzembo wana to bande ko s'attendre to Jesus de l'homme e o le ka pesa makambo to bine nsusu o c'est la biso Shukrani eza sensualia kumisama baba papa yoza mokonzi yosimbi momboshi lelo abimi molongi mie na shukuru Mungu Baba kwa yote wanifanyia kumaisha yangu sitasahau pona semboli musapi banyata lokolo je n'ai pas abandonné mi mtoto wa lombolombo kindu manyema ma force motive mwani vika touch mwanipa baraka mwanipandisha daraja na mishukuru sana mama de tout mon cœur mon âme je ne cesse de vous remercier votre amour est tellement grand et qui ukweli minavue mwana mama shukrani sadi wana Nzembo sika umwende na kimi na yaki na mama simba benda na ngana tikala na même identité chaque mutowe bakeno c'est un animateur Naza artiste on a mis benga polyvalent
je devrais montrer ma polyvalence envers public et soutenir nga bangonde basala kikenga lelo na koma Wakanda. Je suis un vrai villageois représentant ya ba villageois na utibwa la moi Manyema na ina kini pona s'imposer na mboka o bambiaka basala batika ba empreinte il fallait na ya na ndenge ki pesa maka. Polobi lobi wana pe bavanda non c'est un artiste azaka limité te il faut ya pe na moi shukrani. Ndenge mo pe na kati ya compétition. Na ya na bora liboso ya Bill Clinton. Tout le monde a pu yemba nzembo. Abimisa borwana. O polio longwe. Ogadani otamboli me bango kuna bako yanganwa lelele bako yangan ngamtu na yagina ngo. Mais quand on appelle ça makamte pourquoi? Wana eloko moko ko yana générique za kafu décembre batutu bazala wo eloko akafu ko ya. Jungu suzu peka abo babino artiste oyo tomeka ena no na gospel na bimela bangona. Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Jona beta bango 27h30 na ndenga oyemba. Pona nini na ena shukrani. Shukrani ça veut dire merci en français. Matondo na lingala. Toi ça kijila na ndenga bandeko na biso présidence quoi. Logo mweza ya bino. Présidence ba côté wana ya baluba. Matondo. Na ndenge ya arabe babenga ngo shukrani. Na ndenge ya Kiswahili ezani mememo shukrani. Il fallait na remercier bango. Wana ezanzembo na ngati. Ezanzembo ya batu o bazotalanga monde entier. O basukina kyo. Bango nde basala kikenga na zala. Tozana association Kindu yetu. Génération Raphaël Elulu. Yaye moko veranga excellence Raphaël Elulu Lunge Jogo Kuku wa Mungini chef. Nana batu neti batambwe mwamba. Président ya Sénat vena biso ya Manyema. Comité na ngai ki etalier takainga na benga kae mukulu watanda kibanda kya maposter baba chef. Babino pechona pe za mambo mabele to sentir que tous ana ba leader parce que ba artiste ba uta à chaque province quoi. Gali Garvel représentait Kinshasa, puis James de Brenda les cerveaux noirs, c'était Kinshasa. Je me rappelle le jumeau Paradis Babando représentait Nini Kasaï Central. Stone The Voice azalaki côté à Bakongo. Ngana yaki na Manyema. Oui, voilà. Po ba Manyema wana ba sentir que no bazana petit na bango il fallait peka total ba leader ro baza ya Manyema. Tomona ba Emmanuel Ramazani Shadari Molanda Fumba kuba Fumba chef. Bazaki na sima na o. Mais ba tuneti ba Salomon Idi Escadella. Prêtre na ndenga ko saganate atinda pe mwa mukena epo petit na e. Apesa maka. Ça dit batu wana nde na dédia kinzembo na bango shukrani. OK. Mais na banzembo na pe belé oza ba terme moko dans na kati wana neti babenga ko Wakanda quoi le calebasse africaine. Mokutanso ke Virgion. Katakemba voilà yo boye. La charge. Charge surtout. Pourquoi tout ça? Tout est surnom. Et puis Alexandre. Yo kokino charge te yango yozo batama na yo na sima bato. Peuple ndezo benga nga charge Bill Clinton akomo benga nga Wakanda waka. Me ata ele kikilo ndenge nini ngana komi mango kaka. Charge Wakanda. Pesa makambu eza ba identité oye na kati ya compétition. Après koyemba ko confirmer na pesa makambu ba star ba yaki batali biso to mona ki vena nga Fabregas le maestro Mr Mumpe vemo kwa ibo solo la kwa yemo kontengu kudi bende Clinton chepine atre ayaki ache molende ayo ki chaque artiste apesi mpe venai eleki abi non pesi nga oyo ana eloko moko boya na kati nae na 2 minutes totoki c'est que pesa makambu oyo yende makambu à partir à lelo na longoli yo kombo ya Abdallah J6 na pesi yo kombo ya Wakanda. Donc Wakanda isa surnom oyo Clinton chapesi le fils adoptif de Yukata. Le Yukata c'est lui-même. À partir à lelo comme il a charge l'homme de pesa makamu. Créer monde na yo à part, tia batu na yo na kati ya gouvernement Wakanda, luka public na yo ba soutenir. Ça dit monde wana ya ki Wakanda côté to komi village Wakanda peut-être yo pe okyoya oza Wakandaise. Donc vous êtes trop spirituel pe hein. Olingi bokoko. Tata ba lo elbisoa ba calibas africaine. Nyonso ana. Il faut yo pe continuer kozala na bokoko eloko ezobungisa biso yango wana. Je suis toujours muto bokoko musulman na ndenge ya religion.
na okufa peka musulman bokoko nde loko ya tembe ya mobondo ya kafu na tikali nango petinde na okufa na otika ngote Bill Clinton a pensé que tout le monde a payé une licence alors que bah monsieur a payé ça on laisse ça en brassard mais yo malaman ka a payé une licence aza autonome artiste libre ba bazala ka bazui ba licence ce sont des artistes bazana sima ya moto et nini brassard plutôt baza ba artiste ba sima ya bato abeta pa ya leader kingani mengana nga moko opesa nga brassard pona za la capitaine ya ba musicien nga bango ba capitaine ya ba musicien o baza kuna na sima ba pesi bango ba brassard mais artiste baza libre champion gagné à compétition de Nazabou a gagné compétition à Best of the Best Class 2019. Na déjà na mbongo moko boye batie ba miser pour ba produire nga. C'est que na kende pa ya Nika Boroni na moto ya mbona comme animateur ou bien chanteur. Nene na boye na sina gagné na ke susu na sima vena nga El Capo Today tout ou bien et pa ya yemoko Egwada. Quadra Koraman pona bando yemba. Non. Brassard eza pona ba artiste ba na sima ya bato. Licence est méritée parce qu'elle est autonome. Ok. C'est le cas que tout le monde a DJ Arafat, avec na ba fan na ye o abande ko benga bango ba chinois. Yango pour lundi ozupe ba Wakande. Non, c'est le même chinois qui s'est transformé au Wakande parce que bango wana babando soutenir Yoro bande ko soutenir aussi Bill Clinton. Na même image wana ntengu kudi benda pesio mo mpeve wana alobi créer monde à part. C'est difficile là bana ko récolter lelo na bando créer ba fana sika. Yaka ba fano ba soutenir ba vie misusu. Ba ko bando longwa moko baye surtout le chinois au ya Côte d'Ivoire yango nde lelo na bango na sima. Kesolo. O c'est ni pour mériter ba onyoso. Beji mobondo parce que na identité ale buruke na keshi kan keriona ba yo ka ba identité ba empreinte ya Yoro na ndenge nanga. Ok, merci beaucoup Abdallah, toujours avancer toujours. Merci à Paul Business pour tout. Merci à Willy Caps, Motema ya Mama Mazinzo. Merci beaucoup à Grace aussi, on est derrière la caméra. Abdallah, Wakanda. Pesama, l'homme de Pesama Kam, toujours avancé. Kofi Olomide, l'émission ça là qui n'a naturellement collé, attend qui ba jeune, aux élèves Tibino, mais parmi les jeunes attend qui peut combo na yo. Na cancer na yo l'année prochaine na Paris bato ba ko enlever ba ko ça là enlever les rideaux yo pe oza parmi bato tanga ki Gali Abdallah et les autres. Comment tu as reçu ça? Tant on vandi oyoki que le grand Mopao Quadra Koraman atangi kombo na yo a cité pe yo Quadra et Guada Mopao Mokonzi aza figure emblématique de la République. Oui. Aza monument vivant plutôt. Pour nga ikata kemba Wakanda. Naza mutu moko boye tango na yoka geloko wana na yoki moi chair de poule. Parce que na artiste moko on a bimisika. Ça fait 6 mois ndé nazo continuer ko sala mambo. 6 mois depuis na gagné compétition si lelo na kokisi 6 mois. Artiste a bimisika tube moko pesa makambo pesa mpev. Koyoka mutu o wana bando binisa ba papa na biso. Nga na onguluma na ye na botami na koli mambo etali lelo pe Quadra Koraman abanda ko reconnaître que petit moko wana pe azana makambu na ya opesa makambu okipo pesa na cancer eza pe mpv pa na ngana monika neti vi wana pesi nga licence lisusu na tambola na ndenge ya beza ticket billet na ndenge ya osagana te vraiment Quadra Koraman merci mukubwa na profiter pe batu misusu baye bake akoya ko pesa ka pesa makambu te nazo préparer loko akafu contre-attaque bima. Donc tu te prépares déjà. Hein? Mais il faut banzembo déjà eza la répertoire moko ya kafu so na mati de na podium na arena wana ataba oba koya na sima nanga. Imagine toi de l'homme de pesa makambu le butamu ya chuma la charge avec tout le mbidimbo lolo. Bakalibas africaine nanga batelemi likolo podium wana. Ege batu wana bazana si. Loko ni a esprit pe bilomo ya grave telema wana. Oui ça que batu tout va comme bina. So ki na telema ka na public wana liboso na bango chaque moto zana sima wana moko bando telema. Ndenge mo na ye na kin na outi village. Oui. Na outi manyema na ebani na kinité na ye na public moko boye oyo eza ya batu kingani. Mais le premier jour on a s'imposé tout le public wana bakoma bafana nga. Bakoma ozelaka Wakanda abima. Mais ndenge moko na koya na arena soki na telemi na podium ya arena tous les fans ya batu wana y compris ba Wakande ba ozala ponga. Parce que chanson moko zo bima bientôt là contre-attaque. Contre-attaque. Pourquoi contre-attaque? Pourquoi tout le bilan là?
Na yoki de afali abwaki téléphone. Inosbi abwaki nini? Olandi. Gali Garvel abimi simboke lengi. Mumpe bimi afienanga Fabregas. Batu babwaki. Ngai artiste Netsi Abdallah. Ekata kemba nenga na abwe. Na kyo yana nini okyo kunda te mais ekoko sala moi. Ko changer de jour na yana pesa makambo tango na yaki na pesa makambo ebele babimisaka te. Faut pas oublier na changer qui ba donner ebele donc espace exact na changer qui d'abord ba donner ebele bon tango na yoki de ba noko ba bwaki loko mo akafu ngasi ko permettre ngana zonga mba moko na studio na lamba moi EP moko boye ya show 4 à 5 chansons et bima na mbala moko pour permettre ngana zala na répertoire bende na boye ozana batu nayo o ba oluka keno wakanda na zala dédié na kati ba contacter ka Jamel Tabu waza manager to pesa makambo bientôt là EP à Kafwezoya accompagné na chanson ya Kindoki contre-attaque. OK, voilà, merci beaucoup Jessie Abdallah. Ce qu'on polémique entre yo Inosbi, Gali Garveil, est-ce qu'on est prêt? Polémique et même ma musique na biso libanda mboka bien té. Bato baza bien développé neti ba nigérien na musique. Ba na polémique té. Mutu aza liboso na monde lelo biso ba africain Tokyo sepela na se mettre game ça na polémique na mutu té. Ye wana ba disque d'or, disque de platine, to wana ba vie ba maestro professeur neti Youssoufa. Ana polémique na mutu té. Azo mûri na musique na ye o ezalaka éducatif soit bête senti que c'est ça cours mobimba mutu azo apprendre. Oui. Mais ba o bazo ya na ba polémique. Il y a ba différence, il y a ba vinga na beta ba vie belé koleka ye petwana za bueno. Gali Garvel Gaga c'est un ami otokutani na compétition to yebani na été. Inosbi mwana mère yaza na est ngape na est. Santige Goma na Manyema toaka eloko moko. C'est-à-dire ce qui ngalelo na komi ko chama ba polémique na innocent batumo ba royo metala mukolo oya ko mo manquer petit. Comment est-ce que kitanga mba moko? C'est mukolo na musique. Na linga na continuer na chiter place wana. Mukolo par rapport à âge parce que ngana yaya na ndinga musika. Ata ba yaya na emisusu peut-être na kyoza la ba yaya na bango. OK. Mais na ndinga boa la probiso na mboka tokola avant. Na ndinga âge to yo moni ba boye mutu akemba na ndinga kati pe mbule za ebele wana zaleki na ngana ndinga âge. Mais ndule ya za maestro abimi avanga. Oui. Azo travailler pe musique na ezo ndima ma partout. Eza question ya ngati kona ya awa na bando lobela au moment où il y a na ba journaliste na ye azana ba chargé de presse na ene tingana na chargé de presse na nga ya bien Jansi Luwonda au moins tege pe simpev chaque mutu atenga mana côté na ye chaque mutu azana musique yo sepelisa ka ba fan kingani. OK. So kinga lelo na komi na mo ba tiraillement na Gali okoyoka ba fan o ya Gali ba ko banda ko evitenga. Mais ceux qui va qui kinga na collaboration na Gali le même batouana ba okyo ya pe na concert nanga. C'est ça. Vraiment polémique et qui sa musique na biso et faire biso to avancer te chaque mutu o alingi avancer il faut azalaka pio azala bien etika nga obebi bien etibi na file tarabi na file. Lelo bina file loyal una kisasa netika ya ye moko parce que aza bien na mutu nyonso oyoka bandule na ebeta na ba wewa na ba bar na ba boîte bina file wo. Ba artiste ya bongonde Tokyo sala collaboration na bango soki monike moko aza na esprit ya wenge soki oye wana kipaka kokolo tindika chakali cha ya kote yo pe luka tracer nzela na yo esili. OK. Logique ya makasi logique ya wana Abdallah bien na mta polémique tende bo skolanda. Mais vous avez produit à Boma musique, ba projet niveau dans na kasi aux un bon terme na ba Hiro le coq, ba que black, Hiro Koutelonga, que black, ba Naza, Youssoufa, ba J Max. J Max déjà parce que la J6, tant les nas mélange pas comme non. Projet ni bwana Naza na ye na ndako ya batu o eza ndako ya sika ba lukeli ngape chambre moko wana ngape na koti na komi mwana ndako na signé déjà na Boma musique eza déjà chance pas nanga kozwa label de production o eza difficile na ba musicien congolais bazwaka ba label te bazwaka ba producteur te mais eza ya kobetela yango c'était que gouvernement na biso nde koki ko s'en charger na eloko wana le même gouvernement koki ko produire biso studio moko ya gouvernement ezawana ba créer moi ba producteur parce que tozana ministère ya culture et art. Oui. Ministre wana koki o créer akabatu en plus ministre azavi na biso ya Manyema o apporta kinga au cœur du début ya compétition mukubwa samani sana
kusema mbele ya television, ningekutafuta ku bureau c'est mieux. Ukatusaidia kuorganize kabisa, utaacha empreinte na kila mtu mwenye atapita atafata njia yako. Sike na lobi na lingala eza nini? Viende azawana akokiko tika empreinte oyo chaque mutu akoleka akobanda olanda kaka nzela na. C'est quoi l'idée que je voulais dire? À créer les biso moi label moko boya gouvernement. Et qu'on permette que chaque artiste avant se retrouver à Bimisi Zimbonae à se retrouver. Les lots à Biso comment on te cede $20, $30. Et ça manque d'organisation. Gouvernement qui fixe à CD à 1000 francs. Ceux qui 100 000 personnes vont payer CD à 1000 francs, artistes wana à se retrouver. Attends aux États-Unis, artistes au bazar évoluer. Jay-Z a été à CD $1. Mais yo za mutu moko okokisi ata province mon côté na public. Aux autres cas, c'est des $20. Combien de personnes sont dans le pays riche parmi les habitants pauvres? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité. Il y a aussi des 32 000, 36 000 francs. C'est difficile. C'est très difficile. Musique. Vraiment, merci. Nanda Kouona Koti Sikana, bien Agues Mawete, Venanga Youssoufa. Batu nyonso bana bomaye auto solola na bango toza bien mais ba misusu nde tozwina une opportunité ya ko solola na bango te mais malembe chaque artiste wa kota bomaye d'office il faut baye parce qu'il signé un contrat qui est dans mail tant que continue na mail les amutu nyonso azwaka mail que to yambi artiste moko ya sika ba soutenir qui quand même ba frère na ba grand frère na ba grand frère misusu ba soutenir qui ba misusu quand on expliquer wana que contact ezati mais lelo to lobby artiste na bango voyager à Paris ba ba ko yamba ezaka bango moko voilà merci beaucoup Abdallah J6 to comme ça souka voilà ce que aux après pour la featuring non na ba artiste nyonso na après mais ça dépend na producteur pe na équipe nanga on a travaillé nango. Le manager c'est Jamel Tabou, le chargé de presse c'est Jean-Cy Luonda, chargé à communication Jody Bobo, petit nanga mon représentant na kati ya marketing wana leader et Pierre Okombodi, community management pe mususu azana Paris, Jelise et ça lipe équipe mboko bazawa na moi 5 au lieu à komemaka 10 personnes na ndenge aloyenge pour tout ça la COP peut-être esimbate c'est méga tous à la moi 5 qui wana batu moko ya bwanya baye bandeni ba ko pousser ceux qui bango batali ke ah non so sali na Rosie featuring eux quoi apporter leur un plus na sali na yo OK donc yo na yo sans problème ka bango bureau na yo bureau et ça on a proposé label de production ou eza Bomaye musique Bomaye etali ba intérêt na ye parce que Filonda zawana ou aza producteur na ngaza muto intérêt ata la COP na MPV mata akotisa a payer ba ring pour vivre quoi nanga pe artiste na ota la featuring on okyo sala na yo obimisi kanetinga wape na luya luté wape na makambuti o na lobaka pesa makambu faut appeler moi makambu voilà ba yoki pe loko na yo eza na MPV soko tindiki o chekal na ngamba moko ko pesa wo nitika Bercy Bercy mwana libanga yo so yo na ibo tout libanga pesa makambu mama ria mwana zoveta masolo libanga nde libanga kafu kobuka na témoin na mère travailler ça linga bien na remercier Vienanga parce que deo avant comme vie ya Bercy a fait nanga na nenga sa propriété azamutu nanga Bercy na remarqué on a pas vu moi besoin ba kombo on n'a pas le problème d'argent on a que le problème de dépenses parce que to kutana adiana ba vie na ndenge mususu j'étais le chargé de courrier à ministre des affaires sociales ba reconduire nga na ministère ya pêche et élevage chargé de courrier na ministère national les attaquer ma ministre oyo ya provincial au vanda à côté moko bosuka non ministère national loki obeti kombo na 2017 gouvernement badi banga ngai chargé de courrier national na parti politique moko za MSR en face à la police provinciale sur 24 ngai nazaki intendant national nakuta na diana batu moko boye ya niveau obima po bata mais bato bana simananga bana problème mbongo te bana problème à dépenses ba périsellement ni être grand ne veut pas dire mesurer à la taille de Yokozuna. Ce que l'on a dit, bateau balobake, au bazolo balelo, eza pona ba vieux na Orlando bima, eza pona talenté. Parce que bateau baleka ki ope na yemba, bazala ki wana. Voilà, na répondre en directement. P. James, s'il faut citer des noms. On peut citer Onyo Somutema na SPL, mais public yo epona ki bazali. Oui. Chaque artiste a na yembeli na ye.
J'étais seul artiste au Abandaye Kozala, chanteur, animateur, danseur, rappeur. Oui. Bango nyonso nde bazana bazaki ba chanteur. Bon ce que lobi ke artiste wana aleki na nini po ayembaka bien mais asala animation te. C'est que ngana aleki na moko. Ayembaka bien mais abina raté na leki na mibale. Ayembaka bien mais arapaka te na leki na misato. Côté ya problème ya mbongo siko na régla ki déjà. Na dana moi 3 aux avance et pas na bango mais côté problème en bongo na mbongo. Seul artiste on a première prime. O azwa ki 19 sur 20 likolo ya ba artiste o lobi ke ba yemba bien koleka parce que bazalaka wana. Artiste azwa ka na premier prime 19 sur 20 Abdallah o alanda ngazaki na 17 bolandango. Na final pe na ki seul artiste o abeta ki 27 sur 30. 10 mais pour moi, 27 sur 30, c'est ça les nini. Artiste au lobby qui a yemba grave à Zakuna, mais ngana yena beti 27 sur 30, c'est que talent est ali. Voilà. Voilà, tu dis ma talent est là. Tu sais la sco, tu sais la nini a bien oso préparer pour l'avenir. Bilo oso bonisa. Pour tout CP la sous. Dimanche d'abord, esa finale il y a Paris Saint-Germain na Bayern. Batutu baya bakutanga vraiment wana nazana moi soirée moko ya kafu na hôtel nini Meriba naza invité wana comme guest pour epesa mpeve quoi na signaler de batunanga na ozala wana ba wakande boya topesa makamo. Une dernière question Abdallah, l'on yokolo bana mission oyo o balobaka ba minimiser bino butu bo bima na compétition que bango ba bima 100% ba voter bango bino ba voter bino yango boyebana yango bo bima l'on yokolo ba. Mais ceux qui va voter c'est que zana bato zana public. Ceux qui vont voter c'est que yebanité ya liboso d'abord yango wana. Na ko encourager pe bango ba miyebaka personnellement est-ce que na koki ko taper na compétition na compétir c'est quoi la compétition? Compétir na bato moko boye baza déjà na ba niveau ya likolo. Mutunet Gali Garvel, tu peux pas sous-estimer le talent du gars. C'est quelqu'un déjà tchaki de abanzembo na e base et vanda ki déjà otuna ki base. A chaque nzembo na e mususu nini OK wapi? Oye otuni susu barman. Déjà hier avant tout azaki déjà mon artiste moko boye. Oh, loyal ezalaki. Okuta P James. Mais Ndimi quand même. Okuta P James a participé déjà dans moi ba compétition mibale akenda dans The Voice. Imagine toi The Voice c'est ça. Compétition moko ya kindoki ya kafu ya batu ba yembaka déranger. Maintenant kwa chaki mutu. Biso batu oto yaka na compétition eza pona ko meka d'abord talent nanga devant batu soki na oki travailler na bango pe koleka. Ya mibale eza kolakisa ke naza na public na sima et naza capable yako sala nyonso o artiste basalaka ya misa tout c'est quoi c'est chercher la production. OK. Parce que nous wana ozo finga biso ba oto leki na compétition mais yo za na producteur te nzamba zo sunga yo ozo kende malembe zo simba mais ngane na abona na moi 5 ans moko boy so na lingena bimisa émission nanga tona bimisa CD nanga moko ya sika na yeba te comment bakenda akotika ngo na télévision pour eleka parce que ngana sala ga studio effort nanga ba bifanda na studio travail na sisi ko yemba yoki mutu moko Alex Lionzem oye ba teke trace ba zo nzembo nanga ndenge nini CBS ba zo ndenge nini pande ko nanga Alex Misa ba nini na yeba gati ndé avantage o batutu bakenda ko luka na tenter chance na bango na compétition mais avant tout ba bomisa base. OK. Il faut aller na bateau ba na problème à mbongo te ba na problème à dépense neti bateau na ngai. Pardon. Il y a un problème à mbongo te. OK, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin. On te wakande et puis mais wakande télévision. Onyoso bazana nande konanga Kapache télévision o esali pe en sorte que waka aleka na remercier bino d'abord. On a insisté pe nazo senga bino. Bopesanga confiance nas artistes on a 6 mois na okoko ki sa nyonso te oyo bozo senga ngana mbala moko c'est pratiquement impossible. Artiste pour abimisa nzembo moko et cartonné kanga ça demande 6 mois. Asala ba promotion comme il faut mais ngana na 6 mois on sentit que batu ba réclamer déjà que non il faut abimisa sala bona abimisa 10 chansons na mbala moko te. Ah na yoki moi mapamboli quoi. Kindoki kafu. Ça dit na continuer koloba boza la calme petit na bino mwana oyo na polémique te mwana ya se ya sika na ndenga mambo etali nazana o bébé oyo minu et bien maintenant bien te parce que ba massa ba petit ba ndeko ba si ba vandi si dia moins structure ba comprendre DAG ndé na yeboye na préparer épée moko boye épée sans PV na
eza intitulé Charge, titre et album. Eza Charge. Na kati ya Charge wana bakoya koyoka bansembo neti ba contre-attaque. On obetela ngo sete. Contre-attaque. Eza wana makasi. Ekozala so ebandi muto ovanda te. Ela. Soki na yena nzembo na ngai ya bacheko, bambeya, babordo, twende tubenga bamingando, mazebete wapi basa butu boya, twende tuna seul muto okumisa bacheko. Il faut ka bango pe basantike muto na bango ndenga. Bandeko bapesa nga chance oyo bapesa nga déjà na compétition na gagné, batikela nga temps oyo naza 2 mois pona lamba mwa nzungu ya bien et solo la epesa maka. Ok, merci beaucoup. L'homme de Wakanda. Voilà. L'homme de Wakanda, l'homme de Pesa Maramo. Merci de l'invitation à nous. Vraiment merci. Au cas na capage télévision de CPLI. Merci à Blonio Sobola qui en a pour la émission na bino. Na artiste na bino Abdallah J6. Merci en tout cas. Tout le monde prochainement. La ligne bino mingi. Bambo tinanga na Jansi Luonda parce que il a préparé ni en so oyo. Jansi Luonda. Merci beaucoup à Paul Business, je t'aime bien. Merci à SC Fashion, merci à Madame Cynthia Capage. Merci à Mignon Salina, gros bisous. À la prochaine. Capage TV.